mais soit si vous avez Moustapha nous avons agi ba manquer le papa ningwana yo sala na hier papa na bango daki invité comportement na le roi classe saison Philippe merci président de la République pour soutenir le classe saison Philippe même matin na zonga désimprimer hier pas zonga qui cherche à recevoir banda désimprimer ah banda éducation musus na hier papa na bango daki invité comportement na le roi classe saison Philippe merci président de la République pour soutenir le classe saison Philippe même matin na zonga désimprimer hier pas zonga qui cherche à recevoir banda désimprimer ah banda éducation musus Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus Pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonya César Kao info plus tala pe mona info plus otala. Bienvenue na ba très cher internaute ya info plus. Merci na ba abonné fidèle na biso nde na bisa binora ke biso sa musalo izara po na ba information so information mo ezawana toyaka wana po to diffuser les bino ba nyonso bolandaka biso partout dans le monde entier na kozanga te sans que na remercier ba o bazali ba partenaire na biso bazali ba sponsor na biso et puis bato nyonso bachaka biso maboko nazo mona wana mon papa mon deux jeux Lukman Mudingumba mingi ISTG de Institut oyo ezo formé bana na primoro ya malamu eza na Bandal Sinkine Avenue Mbavo numéro 3800 soroye wana informatique de gestion ezali communication et journalisme secrétariat ezali wana sage femme ezali wana bapchoza mo ebele wana marketing et puis développement communautaire ezawana donc ISTG de Avenue Mbavo numéro 3800 référence Maison Galaxie non loin na wenze ya Sinkine soye wana vraiment moi na rotanga na ba primoro vraiment eza abordable ba inscription déjà en cours mon vieux babi mboli ya agence Badem Oversi eza la raso to zubilo na yo to komisa na porte ndako ya Mustafa Kobange assalamu alaikum le vieux conseil qui badi ya Blaise nega na lobaka vieux yoma ozalaka wana HM Henri Modogolongo Masananga Ravel Boyenga Y243 consommant congolais les grands couturiers tolelo torobeta masolo nanani torobeta masolo nandeko moko boye tozuye par rapport ya ba actualité marambo ebele zoleka na monde na biso marambo ezoleka ebele ba oyo boye bazoboya ba oyo bazoboya boye tomonaki président de la République akendaki Belgique na koyamba ye oui bandeko bayambaki ye bandeko musupe bazaki na moi esengo na bango ezaki normal mais ndeko mususu alingaka lobake o azo déranger to loba vraiment na honte ndeko wana sala émission ya loba moi ebele ya mabe vraiment yango tozo linga to solo la moi likamona soki vraiment respect ya bato minene topé respect ya bakolo na mboka na biso existaka te nango na robeta lisolo na ndeko mo paza habitué ya info plus boyebi papa Mikoa nde na kopesa yembote papa moté grand journaliste bonne santé te santé ya pepela mbetelo santé pepela mbetelo lelo vraiment to zuyo po to lobela nano likambo ya respect par rapport ya lelo na mamba politique par rapport ya monde musical par rapport pe ya marambo ya ba journaliste pour lelo mamba boyana et puis na monde ya bino ba comédien lelo o azoboya oyo azoyeba teke mutuana azanani et puis asoki bokoboyana na mama misala mena ba AGP moi respect fo ezalaka to monaki ndeko na biso Karen Mokonzi asaki na ba raison na ya koloba tango wana papa Jean-Marie Lokolasi ayebisaki ozo déranger mais ndeko wana ki osala émission mobimba ya koloba pona papa Jean-Marie Lokolasi ndeko tango yo moni biloko bongo tangile ba video ya bongo yo vomo zolo bandenge te na ko yiko loba boye
Jean-Marie Paya mokonzi azana azana nozobenge papa mokonzi a eloko te car ni mokonzi ngana lobi oze loko te le loti lobi na confirmer que oze loko te azelo te journaliste chroniqueuse ya monene ya la sala kombo lelo pe ndeto lo baboye poto pe yango la pe bandimi azo sala pe musala ni azo sape ba bezu na ya normal na lobi papa ne azaki nani azaki autorité ya mboka. Est-ce que papa ni akolinga ki azana mon éducation loka mokonzi? Est-ce que papa ya no vantsa ba mokonzi na salon? Est-ce qu'on doit que mokonzi soko tika l'absence nango makara mikolo? Faut bien mokonzi papa azaki en vie mentalité on manquer papa ne. C'est autorité. Puisque azaki ton nom repose à paix. Avec autorité mena mboka. Quand mokonzi est le côté, ako finga jamais le coulaste. Les éducation ba no bazwa lelo. Ata ko ni fois ta journaliste pour les éducateurs à match ya ko finga te. Qui moi si ou benini. Mais aya lobi ndengeni yazaki a manifester joie na ye étant que congolais mon président na ye a koti mabele à Belgique aye mais ndengeni le Don King Jean-Marie Lukulasi a lo bakeno ozo déranger amoni oza mabe il faut lobela ye étant que une patriote akokai ko kanga ba sentiment na été te ko manifester joie za ba pekisi mutu te babu ite muta manifester joie président de la République aza bisonios azapi ya bandeko ba libanda azapi ya biso bandeko toza mais sikoyo nakoko yo cha le mususu mutu mususu azoyoka pona koloba po bato wala ko critiquer na ko finga a manifester que na façon ni suku na ye pénalité ino quand même comme dérangement suku na ye koloba nga musika ndeti na musika kuna suku na lobi na sike comme dérangement mais suku ta pénalité comme dérangement ya mokonzi respecter bane o lokote nga na boyi yo ze lokote pour na tanga ninga ta ndingwana. Pour nous matanga ko nazo biso vérité pour nous matanga par rapport à nini muto nazo répéter bien que non mutu a lobeli mutu nga boya ba sentiment na ye yebi ayebi nanu na sima Jean-Marie Lukulasi ayebi bana Jean-Marie Lukulasi ou ba yebi ba leko ba ni Jean-Marie Lukulasi na sima kangini mokunzi yoza nani osala nini ba otanga bato basala journalisme na fierté na simplicité tout temps Belen Kalema mama na Bianca yote mais ero no zangina kitaka lingomba oyebaki makambo te yekolo na ninga respect isa ya kofinga te ninge papa na eloko lo zongela papa po bato bayebaki papa na bayebi autorité na grade azalaki nango jamais papa moko ko vantsa mona obike moni ngeza ningo na manke papa muninga papa na no vantsa mona sala zote ya bana nga ndi bozo kola boyeba ko respecter papa eza na bible jamais lokolo sa lokolo papa mokonzi sala nini yo moni ke mokonzi sala spécial na Congo sala nini asala ba émission danger cartona na Congo asala ba émission danger ba impact etikala pe na ba histoire ya Congo papa tolo ba rapena no pe feto ndi marape époque ya ndeko wana vraiment la baronne wana na ko boya te asala émission oyo émission de l'année époque wana na fait Richard de Paul oyo émission talama auti ko sala hommage ya DJ Arafat Mageba Mikili carton na peut-être ba tumusu basala rango te toni maete sko yolo ba asala nini mais azo sala prouesse ya musala na ye na lobi e ozolo ba kasala na lobi sko ba Saddam oyo na époque période ya Mobutu ono benga kisheso ko lupango aza pour makambo Saddam asala mokonzi ko sala ngote ke tona me repose un peu mokonzi aza nani asali nini na makambo asala pe nini pourquoi on a zo boya succès ya succès le côté ya leki Maiken ata sama bele azape na Mikili azo cartonner kaka na bi hommage ya DJ Arafat asala ki on a Mikili oui bige bato otalakite journée mo 500 000 vies na journée moko papa mutabongo ko boya na bien internet c'est ça wawati et ça la pona munyo so ko tsape info plus poni ko tsa o manka batute ota kwa mba chronique yo so mona pese bakangi ba ozuba grand journaliste le roi ba vena biso papi mboma biso ba manka bato ozuba ndeko no ba sala ka musala lokola ye mwasi esi mona ba mama Hélène Kalema biso mona biso ba manka bato mais ba petit bazo ba obebisa musala ya za éducateur ya ko finga te asala musala ki yanketi za kacherte musala kachi batikala ya idea ko mela mutu michopo bato ko comprendre za musala ya idea ya utacha maginani
Jean-Marie parmi cadre à sala entreprise ba te belé ba sala yo ka ti so tamoli na famille sur mokonzi wana ezala kota papa na kota mama même atende ko mo sala na nini la sécurité bazali et c'est mokonzi to charge ya famille momi bazali parce que soki muto azo manquer patron ni wana zo bokola lemso ba to sisi ya e botoluka ke mboka moi nini ndeko na biso wana Jean-Marie Lukola faut te respecter moi même ateza ya mingi te ne fils que kaka moi wana ya mukasala ba to kombe ba sala wana ba otangisela ngo bana ba futela ngo ba nerval ba osala n'importe quoi ba osala oyo esengi mutema mutu so azwi mbongo ko sa mokonzi osala ngo apporter journaliste e bo bengi journaliste o pese na te ako ni fraude ya journaliste ata ko ni fraude ata ko ni fraude te za chroniqueuse o ayebani na mondo na osepela te ndeko na ngai mo loba bilo mususu ngamo pende na boye sala bien te mais pona yo toloba boye ndeko Karine mokonzi eloko asala ki wana asala ki mabe makafe asali mabe ya kolobela kozwa temps na ye ya osala émission mobimba ya kolobela le donking Jean-Marie Lukola mais le quoi mutuluka Jean-Marie Lukola makambo lekaki ningi wana akotika makambo chez leki na mpanza ko mona mauvais quand même na jeune fille nata moto yo nata na miso bato nata quand même adulte en tout cas solingo rapprocher nga benanga peme lokola leki na yo kolinga to bepsa réputation na miso bato omoni ya miso bato na lokona répondre que ça qui tout côté quand même mutorda te Karim Mokonza mati éducation so papa na est normal vous comprenez net to za boy je veux te couper na ba makambo ko ke pe na tournage mo moni mukola logangi na miso bato au vendre de talobité au tali âge na ye au tali lem su bana zana bango tali lem su carrière nga sali nga bana msali bosono c'est maîtriser beka ya musalo e bo sanception makam sute musalo comme ça peut mutulo len noter bato dara danger lo bana sama bele vous comprenez biso tout roleka succès pesa mutu e pesa mutu teke yo mona loko leki bato nyos bato sala vrai succès baza na Congo bato sala vrai succès baza ba veura ba sala ba polémique mo ya bien et pesa bato vie yeso mona wura mo latini ya kina ko bunda même atana boîte mo ko bela nini te azo se respecter mais mokonzi te so yeb sanga ko mokonzi po mokonzi na na bana o balanda ke mama former biso parce que quand on former bango kana éducation papa ni na kolinga pesa moi n'est pas mokonzi former éducation finga ba papa po Jean-Marie Lukola ça papa et ça succès ya succès au kozongo lelo lobby ba o ba na succès ba kita ba tumsu ba mata eza le l'époque Abraham ya keyi Isaac keyi kingani songo lo pakala ya keyi ba Moïse ba keyi mais mon amtoko ko maîtriser succès ba pekisa mutu te o ko succès mais faut de la matière ba on de batangi mingi suna mutu atangi mina mutu atangi mingi donc kotanga mingi sagesse oboa ki ponza mapesa sagesse apesa mutu intelligence to lukango na nchiki kani mokonzi nga na boye le lotilo ozoboye par rapport à propos na eto ozoboye tanke azelo di nazoboye na comportement ngata na ko yebso vérité ngapla no tele mission par rapport à ba comportement to affiché dans mutu mutu ko talate un papa responsable siku batuloko ba autorité ya moka ba vandi ba zo moneloko wa yo ati mutu ko bakaka ke te po na mona ki sentiment ya président de la république ya ngona atombo ke ngate tout à la franche soko ina mu na mutema uina ka mutu na niveau na été au monde bino to zongo rapete pour attendre que parmi bato bosani musalamo mais zo siko yo no ya Mustafa no zabo aji ba mankelo yo papa ningwana yo sala ka musalo ko zongo nini zala siko na place longwa siko na place ya Karim Mokonzi yo siko nditi ngana zabo au monde ngana city mo na ofinga papa na bino yo zongo nini mais to le bapé boy oui ba débordement ya ba parole les ali mais il y a beaucoup plus de asalela qui patriotisme et koka ko zala ta benda ya na moi pembeni mais tina niveau web c'est que non zela non quand so bengi pembi la pe bat ba yo wana mbile ye heureusement que bat ba ye bien ba bi que non asa journaliste te siko na zongi pa ya Jean-Marie Lukola o grand frère o papa mokonza mwana na yo quel que soit défaut o comme na niveau wana te vous comprenez soki leki a débordaki ko funda leki te kamé boba congolais ko funda leki te benga leki pemeni leki loko sali tala buna po bosola ka très bien ya Jean-Marie Lukola to ko pesa pe lecteur
mais total pe par na yo te oza papa faut comporter le roi papa bino ba cadre ba responsable boza bato bona ba kombo bino ne boza na ba kombo po bino ne boluka ba kombo et oza na kombo faut ba ke oza ba se comporter si continue ba niveau wana et bato fingo sengoni na ba ndeko na yo ube sengoni na ba leki ube sengoni na bato solana bango ube sengoni na bato bona ba niveau mo et sengoza nini mokunzi na ebisio oza eloko te lelo ti lo boza eloko te yoza azaka kelote na ebisika aza eloko te a se maîtriser so na miso bato yoka so luka jamari lokulasi na nenga kuzo ave na yo osenga e pardon boni boyoko pourquoi comment ça na esprit bato boy tout le monde na télévision de l'eau ma benzo na sima ya bloc au bo pesa batama lam na sima na boza ba comportement mo bizarre au sala ni spécial yom to sali mokili au sali lola na se e o do finga na ebité so bana biloko etelemi bino le respect za soute biloni o me yango te biloko etelemi yango respect za soute mama bele lo bino to le respect za soute ma bele lo moni ma bele na to le respect za soute ou bien bimaki na mutu moko boza niveau na VG Marie Lukulas yango ko respecter suba na ebiso de l'autre pondo matanga munyo sa simanenga li moi je confirme na lobby wa pondo matanga répondre na ko se charger na yo po biso to ke ba fan na bino to longi ba fan na bino pona nini ba comportement na bino bizarre media ba sala ngo pona ofinga ba to be media pona ko diga mas émission ba responsable ba la na responsable ba na ba bo soto la bino bo sala kawana boni so ba site yakite bongo sani kala ba teva kise bongo na osa biloko bosala ran bo ko sa ba fan na bino ba fan ba ta ba bomande ba olanda bino ba comportement bizarre kangi mokonzi loko te ngala biwa loko te na boyo ze loko te le ti lobi gero zo luka vraiment o kokango po ya répondaka gero yo zo luka o yo lobi ke no sa le répondre le o répondre par rapport à ba propos na ye gero yo zo luka charge nango kokango na bien soko lobi ke guerre ezanini mais au déclencher guerre déjà et le côté papa boy bise de le côté même ata fini le loti lobi na ko répondre bien na ko répondre ezaki comportement na ye papa na bango zaki envie comportement na le roi classe saison ofele merci président de la République pour soutenir biso classe saison ofele même atanga na zonga des imprimés ye pas zonga na kishasa ko banda des imprimés abana so éducation mususu ato sko éducation mususu na loba wana ozoloba lowa tanga te to loba pe o mutu papa to loba ndengwana don seke ndeko tanga te to ndenge bien mutu sa makambo kwa nyama yebisanga ese nyama tanga mutu alobi atangi na éducation normale mutu vana na bande de l'école akosa ba biloko wana ya tout la rablo musuko quand journaliste tout la rablo mususu to loba musuko na sentiment te maîtrise les ganyoso bon ba na maîtrise te si oloko tozo boya ne musala bozo bebisa yango eza musala ya valeur ya mo mudu bokomi ebele na ba site munyo so vanda la muki benga pla comme journaliste le long na zo le nom confirmé au moni 100 nzamba pesa ba don ndenge 5 ministères ezara ko moniko 5 ministères évangéliste docteur pasteur prophète ndenge musala ezala soki nzamba pesio don wana apesio pona yo moko ta pesio po éduquer masse na sima na yo lem su 10 000 personnes bako bongwa mutafanda lobi comportement mokonzi so joue na problème ndenge papa chala ba c'est gay donc je comprends so joue na problème do bilo ko to joue ngabini buzala nango ke babi ke Mustafa so joue na problème. C'est ça bilo to luka ngwana ezate ke o soko zuye na problème bilo to luka pas na bino ba to dika masi ngwana un journaliste ko finga artiste comédien ko finga te même atel lo zo mona artiste comédien o fingi culture na scène makasi est-ce que biso ba culture na scène yebelo bela liga ma culture ngoka culture na scène makasi culture na scène ndenge nini omoni na webselo mo Mustafa Nigeria to kumisaka Nigeria a vu marche ya groupe Salon. Est-ce que tu as vu logo wana? Na bande logo sumu ko mususu. Faut ba ngoke na opeso lycée pour comprendre ngo.
omoni kwango biso toliaka eza mokolo ya télévision plasma na musika mais télévision plasma a changé combien de fois tozaki na batete batatumu ya baepoke wana tatata mais lelo oyo ozomona tokomi na mémoire eza ndenge mo tolobaka culture na biso kozala boye te lelo soko ozwi lokola ka ekola epresa videlo niveau tala totika bavantile ko videlo ayebani monde entier bayebi mais culture so ezalaki malamu culture ya Congo boninga obeta kuzima batali soni na TV te videlo nga okende so ake azwi soin bato baye sutuka na retard akendeki mwa congé moko boye azwi pe soin ere kozonga bato sutuka videlo ezalaki malade videlo ezalaki malade se azwi soin et ça oyebi na okaka souci mingi nga alinga so nalingi na boulevard balobi ke omoni loko ezali mosusu ya mikuwa omoni loko ezali mosusu ya président Dadi Kitama omoni loko ezali mosusu na boulevard wana lakisanga place nini bakti Niger bani na sima na biso même ata ma famille okumisa ma famille mukomsu ba yamba briefing émission mona na kotanga na tanga chaîne ça problème te on a oluka ba problème te tanga ba yamba briefing ma ba bengi vie go aya kosala 3 tables osinga $24,000 na flat ya bien na sécurité basire sécurité nezala bien so yebisanga go est-ce que ça spécial koleka bakti c'est congolais donc biso nzambe asopa don azwi lokola graine na ngai basopi on a se ok na bale ndenge mo ok na musique ndenge mo ok na culture et art ndenge mo mais tala vie bakti c'est comédie na ki mais tolobake mais musala ngope bato bazwaka mbongo kolobake ka l'état na te mais muté fois c'est prendre en charge na yemoko ba mbongo ba artiste basimbaka pourquoi pas qu'on s'organiser avant balobaka nini avant ba pesa yo il faut bakutana na eloko nde bakobakisela yo za eloko te yo moko nanu ba mona yo moko nanu na musala ba artiste na biso congolais basalaka bamona bango non bango mona ba lingana te bango moko to ka lisola ba poison bango moko boye parce que bako chabino mabonde ni boke bakingakati muna mdo senga ba besoin na ye ba ngana lingi nde loko ntel ngamona yo siko ezaka batala kapeti mais bato ba yebo biso to kanza ba royela biso projet mo ya makasi ba ye na elote ngako na lingi kuto loko boye bakocha bino po ndenge ni tanke bino mo na kati na bino boyoka ni ate organisation ezate na webselo moko omoni intro ya marambo e bana mabe développement ya mabe conclusion on peut suka mabe kanga date ya lelo bakti c'est bakufa pauvre oyebi esala rapasi oyebi a combien de fois mutako sakana na ote soko kinanga même ata l'entreprise moko zo alem sur $300 ou $400 baby que chaque les 30 artistes comédien qui na lem suna na banque mo quelqu'un qui doit lem sur $400 na musalana mais bato ba groupe salongo baza ba engagé RTNT mais vous le groupe salongo est-ce que groupe bato so sala na groupe salongo te po yo zo loba yo lobi ndengona ya on a epesi exemple mo que bato groupe salongo baza ba agent ya RTNT mais groupe salongo alors ba éclairer groupe salongo ne fongo la piste bazo reconnaître bato ba ndenge bongo biso ba l'éclairer toujours ko la ciment bénéficier ni ya yo katino ofandi boy na bani malamoko ya babi mbuli na Allemagne na Belgique ko l'agence Badem na bani boy free data mama na kecha tama na Allemagne donc yango nene na vivre na ye parce que to net ofandi boy yo bengi ya babi na famille bengi ya babi mona moko ta malade yo atia babi au servir na yo au servir na mutu wana au servir na famille na bango menga solo lobi na lobi vérité mi mona mabe ponani kilti za ko kufa bon ba omoni nde ba mission internet bato ba ngai a relaxa bilamba ba pesa na yaya ba pesa la mbele mbele kufa bon ba notala mona sim ba na fo ayebi ke papa na se tigani ni ba kina rezo mo quelque chose et ça la moi bien tela ka ne so ba wuti poto yo mo ba mo ba na poto ba wuta ka poto ba na salle mo be ba na stade de France ayaki batamaki oyebi combien d'actifs ba vana libana bazela pa ozombo so ba actifs ba 50 a servi famille combien ayaki na combien mu agina combien de milliards pour servir dans 50 ba libanda après tout le monde culture so efana normal yo ko yebsa mutu teke arobeta oyebi pourquoi intro mutu abanda abani tableau na pesi malamoko mutu kingani na balikiala mama na pesi balikiala mama fumum te ye balikiala fumumpa s'appelle biscuit des écoles force à présenter l'homme à 3 étoiles. Voilà pena mon père spirituel encadré na marambo obandimba mo suke zakapo ani te na to pesa libanga pona mbongo te na oloba ndembo beta bwaka mabanga mais to bandaka nengo na misoko sengi to olia neni
yo ozosala mosala oyo ozozelaka libanga yaya na Congo yebisanga ke na Congo awa yebisanga ye artiste comédien comme nani asima machete pour que ne singa na bua kati mutu lichete ya bomoni ke artiste comédien kati mutu lichete bote téléphone tozo vivre mabanga pour culture vandité ya so culture vandi même ataba troupe théâtrale to na 2000 oти o mona ngote kanga date lelo culture so vandi bo ba troupe théâtrale ko tika la muke et puis ba artiste ba comme considérer so yebisanga siko tuna ve masumu bozo reconnaître ba artiste capital yebisanga na Lubumbashi ba artiste bazali na ba Congo ba artiste bazali na nini na Bandundu ba artiste bazali na Équateur ba artiste bazali so ba artiste na nyoso wana bo compter bombe o compter bango te bo compter bango te pour organisation za mabe so organisation za ki bien ba ko reconnaître même atam tata la Bandundu ba reconnaître le artiste a ko sala msana volonté lem so ko tika bilanga bitena so su bilanga te msala ngeza parmi quoi to zo chité déjà on est avec moi parenthèse mais to yaki beaucoup plus to beta masolo ya asa iloko te na baneli suppose ngala lo bakaza iloko te ko moko nza iloko te asala nini to zo chité déjà pona yo ceux qui to ko sala synthèse ya maenio so Karen Mokonzi alobaki na maenio so yo le Don King alobaki na Karen Mokonzi étant que mutu oza artiste et comédien oza éducateur ya masse pona yo il fallait ki dossier on ezala ndenge nini dossier wana autant que bana ya mboka ya papa na mwana na ye erreur salama ki balingaki ko benda na pembeni na miso ya omuli bilo msu bango sala na miso ba ba valeur na bango te Karine azanani po Karine aza mopanzi sango na media mutu nyoso azalaka ko vanda osala nini awtala Karine osala émission on se comprend eloko ko iningona ba ko vanda ba ko mibale autant que yaya papa na mwana en toi papa omoni ngane na zabuye na za mutu quand même na jeune fille na sala musala media mais na miso ba to ko finga ngabo eza kitoko te ils ont sa réputation na ngai et surtout comprendre même ataye moko ya babia ya lukula ça ngako comprendre que te ngai na sala ki mabe pa ya Karen Mokonzi ngako yebisi on a sali en tout cas ne kolimbisanga en tout cas na ko sala ngosuti en tout cas na betse ke libako on reconnaître mais ya ko sala émission mais pour finga papa asa papa te ya bo bana na ye tela même mata bana ne même mata baleki na ya TV kaka makambo bino sala ka bato ba yeba siko yebsanga niveau ba wela bazana niveau jibe bazana basala ngote pona ni binada matali bu ngana binada ma yangi ya matali bu ngana yangi am yango moni ngai so na lobena la petite na sala ka carrière na moni nga finga kate yo yebinga très bien carrière na ngeza na la ndaka josi dia na obemanda chante oui pona la bato wana so ko moni ba ona polémique jamais na tika mona biska josi dia na soini jamais. Mais si on a répondre Karen Mokonzi nazotalisa yeke aza mutu oyo alobaka pona batebele aza mutu ayebani na batebele a changer comportement zonga éducation papa pese na ndaka zonga na nzela parmi quoi to komi na suka ba remerciement na kozala na banani et puis numéro de contact na yo na bayonio so ba kozala na besoin na te remerciement na Mustafa Kobange prêtre na na téléphone te téléphone na dango yanglingi bino yebi ko mama ya Mustafa Kobange na États-Unis ya mama Aline Kobange ya mama Aline Kobange na bo sente ko remercier ya babi mbuli ko l'agence badem ya babi na chomote na tolela mingi na tina mingi na tolela numéro na plus 243 89 29 66 458 donc on a so benga ka banglingi répétez plus 243 89 29 66 458 donc on est dans banglingi mais au allemand fui data maman na kecha tama mutema tonto cha on se ba assistant na biso to moni ndeko biscuit des écoles te ya force à présenter baliki ala za on a force à présenter Rigo Star pazawa Rigo Star milangi ngala bi Rigo mais accompagnateur pas venanga ba ilo Rigo Star ya ngwana donc na bosanité ya babi mbuli en tout cas na singi edina yo esalanga nazwaki ata maladie na reconnaissant ngana ka reconnaissant na pesi mbuti na bafanyo so balinga ko bo potenga rigerte ya musala soki muta bungi fo ozong sinanzela to lingi musala tamola bien quand ni mokonzi ko potenga rigerte na lobika ka berere na yo fo zongane na nzela ya ngwana merci
Merci wana ezalaki papa Mikuwa ngape na remercier ba nyonso yo bazalaka wana po ba soutenir musala na biso mon 2G Lukman Mudingumba levé Babimboli agence Badem ya Mustafa Kobange ya consul Kibadi mon vieux papi consul Kibadi Nero Epsenga na la calme mon vieux papi Couch ya papi Kuchi Katia Mabeka la star Kayane bo s'abonner massivement na Info Plus bye Soki olingi otala émission ya Kambangu Info Plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala Info Plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka o Info Plus tala pe mona Info Plus otala